Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bande kone surtout botala ka mama Eliani. Tout na pesi bino mbote mingi. Boni eski bwa malamu. Ngai wa bino ça va, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Car ande na loba ke bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino ngo ebandi papa nous pour le mariage ensemble souvent maman Eliani ni tout. Ndeko okuta na ngamu kwa libususu ebinga ite kende mbango kende ko s'abonner na Eliani ni TV. Na Eliani ni TV soko s'abonner okuta na ba émission kitoko ezaka na kati ya chaîne na biso ya Eliani TV. Mama Eliani conception oyo ya émission na biso ezali préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage eza émission oyo na salaka mpona kopréparer bana oyo nani bakoti na kati ya ndako ya mabala te mpe koteya baoyo deja baza na kati ya ndako ya mabala mais eza kaka bana te ezali tout âge confondu bato nyonso tu mpo on apprend tous les jours moto nyonso tu azala na posa ya mateya parce que motu oyo ayemi koka na se ya moi oyo azalaka te biso nyonso tozala na posa ya kosala nini ya koyekola na yango nasengi na bino bandeko oyo botalaka émission mama Eliani tu soki osabone te kende osabone mposa nini orataka ba émission ya mama Eliani tu te napesi bino merci mingi nde bodisposa ata na bino mpona kotala mama Eliani tu to mpe mpona koyoka mama Eliani nitu wana natali merci na ngai napesi yango ebele na oyo atikaka ngai te ya ngai ya pasi mpe ya bisengo ya be ya Zakari Tulomba wana aza mwasi ya libala mwasi ya bato ya papa Zakari Tulomba napesi bambote na ye ebele bambote na ngai ebele na oyo yanga pilie mama Eugénie Mongai mwasi ya bato ya papa mofa Mongai ye moko abenga mobali na ye ya momo ndenge ngai nabengaka oyo yanga fumukanda 1m85 aya na nzela ya mino nde mpe abengaka oyo ya momo mpe aza na nzela ya mino matitila ngolesi na Toulouse pesa bamama ya Toulouse mbote na bango ebele makolo deja eza na nzela mama Eliani tu na ye tosola na bino lelo naye kosola na bandeko na ngai ya basi naye kosola na bana na ngai ya basi naye kosola na bandeko na ngai ya basi oyo nano babali te ata mpe oyo basi babali ndenge nalobiki on apprend tous les jours ya refini ngando sokuta na émission ya ngai lelo peselanga mama bibi traiteur bambote na ye ebele partage mpe émission ya bandeko mosusu bayebi te bakokoni kosala nini koyeba émission ya mama Eliani nitu lelo naye kopesa mateya na ngai ndenge na misana kopesa yango ata topesi masolo oyo moto apesaki lisolo abengaki kopesa masolo wana tokotisaka yango kaka mpona kopartage na baninga baexpérience baninga makambo oyo ezoleka na mokili ya lelo me ngai nazalaka na oyo babengi mateya ya bamama mateya ya koteya baoyo baa na kati ndako mabala to mpe kobongisa baoyo baza kosala nini baza kokende na ndako ya mabala naye kosola na bamama lelo mama mwasi oyo oza kotalanga ozala jeune fille ozala mama ozali mwasi ya bwanya azali mwasi oyo ayebi kozwa baresponsabilité na ye na kati ya ndako mwasi abongaka na kanda te mwasi abongaka aza moto esengo mwasi abongaka azala moto ya koseka na ndako oyo eza na mwasi ekoki kozala na nzala te parce que mwasi akoki kokalinga ata mafuta ya pamba na loso apesi bana basali nini bana balie bamama ya biso nde babokolaki biso ta mosusu papa eloko ya kolia eza te mbongo eza te mama akendaka bukaka matembele mpo bana basala nini bana balia moto abokolaka ndako papa apesaka mais gérance ezalaka na maboko ya nani na maboko ya mama naye koteya bamama na mokolo ya lelo nde toza boye bamama toyeba kosimba bandako na biso mama toyeba kobatela mabala na biso mabala eza vraiment très important lelo moto akolobaki yanga kutu libala na kipate na sele kote kokipe oyo moto azoloba te yo mitelela ya yo moto mosu akoza sa trébuche azolinga yo mposa nini okota na panie na ye kokota na panie ya moto asa trébuche te naza na esengo parce que ngai na bandeko mosusu bazosala mama Eliani tu na regretaka nini nakoma kotala mateya na yo pendant ke naza divorcé soki nazalaki kaka marie na kati ya ndako ya libala na banziki libala na ngai ngai kufa te parce que mama Eliani tu mateya oyo nazokepa na yo na oyo ngai na bandosala na ndako ya libala ezalaki vraiment le contraire ya oyo yo ozoloba nde nayebisa bino ke mama Eliani tu naza mwasi nayebi nini mwasi azalaka yango nayebisaka bino bamama mwasi abongaka na kanda te mwasi abonga moto kosilika te mwasi abongaka aza na douceur mwasi abongaka aza na tendresse mwasi fo ayeba koloba esika bato baza yeba koloba mwasi fo ayeba kosolola mwasi abonga na ogangaganga te bapointa komisa pete ke ye azaka kanda bapointa komisa pete ke ye aza lokola soki omoni mbate il faut azala na douceur il faut azala na tendresse yango nde esalaki bo mwasi fo azala vraiment mwasi mobali fo azala mobali mwasi azala mwasi soki oza mwasi baza kolobaki ye mpenza azala lokola mobali eya bien te parce que mobali aya moto makambo ta mosusu ezalaka makasi soki omoni mobali bazoba ye mpenza azalaka na douceur neti mwasi soki wana aza mobali malamu parce que mwasi ndenge nzambe asala mwasi fo azala na douceur mama Lisi Ndombele na meli soye ndio na meli soye si
na meli soyiko bolimbisa na ke bozwa mai na mai na nga moko na ke bozwa mai na ngai bolimbisa oyo eza mai na nga moko boyebi ke motu soko azoloba ko soki mpenza ekawokaka soki mpenza ekawokaka mama elia neti na so na bino bandeko nanga parce que on donne ce qu'on a nga napesaka bino oyo naza nango ya mokie soki osepeli kozwa oyo yanga ya mokie naza nango nazopesa yo okomonaki okovanda bien na ndako ya libala na yo okozala malamu mwasi aza moto akomikitisa mwasi ifo yeba komikitisa ifo yeba ndenge nini ya kovanda na kati ya ndako ya libala na yo ndenge nini okovanda na mobali na yo na kati ya ndako mobali na yo ifo tikela esika ya kimobali parce que babi mobali nde azali chef ya ndako mokonzi ya famille eza nde mobali botala na kati ya libota nyonso soki libota wana mwana liboso ya mwana mobali bapapa pourquoi basepelaka mwasi na ye bota liboso mwana mobali parce que amonaka mwana mobali aza chef ya famille ngai nayebaka significat nayebaka na nga te banda na botama na kola nayebaki te o motu mo babengaki mfumukanda na mokili nayebaki yango te mais ntango mobali na ngai abali ngai nakomi nake kotala babokilo na ngai ya mobali papa ni tukenti kesona mo réponse en paix ye moto ayebisaki nga bi mobali na yo aza mfumukanda natuni ya mfumukanda yango elakisi nini ayebisi nga mfumukanda elakisi chef de famille nakasi bandeko nyonso to bakongo bayebi yango bomoni nga nabengaka mobali na nga mfumukanda po papa na ye moko aboti ayebisi nga ke mobali na yo azali mfumukanda chef de famille yango boka nga abenga mobali na nga mfumukanda kobenga mfumukanda wana parce que wutaki na monoko ya papa bokilo na ngai yango nasengaka na bamama bandeko baotelanga kolinga ozala égalité na mobali te tikela mobali espace na ye mobali azala mobali awa na mboka na biso apote komi lelo soki ta mosu mwasi osalaka oyaka na mwa salaire koleka mobali komomona mobali eloko pamba mobali aza eloko pamba te mobali balengelaka ye kaka soki okokoyeka discours ya bato babaka mobali balibana bango wana basalaki badivorce bakomi kotikala na banini na basous-vêtement touti otala biso nyonso awati nayebi te bino mpe soki botali ndenge mpe natali mokonzi internet mwasi alingisaka internet mwana alingisaka internet ye wana tomoni na collection ya chocolat atikali ni bolumbu eza nini craquage ya divorce eza bien te divorce eza malamu te bolandaka te moto badivorce na olobi okobala te landa mate ya mama elia nitu so landi mate ya mama elia nitu okodivorce te okovanda bien na kati ya libala soki moi mobali na yo amati aza na kanda asiliki yo kita ekolongola eloko te akande na ya kitoko boye mpo napesaka nzambe merci mpo nabika kelanga kitoko pourquoi na bina za kitoko parce que nzambe ye mo aza kitoko bible elobi ya créer l'homme à notre image loko nzambe na biso aza kitoko biso mpe bikelamu na ye toza kitoko yango mona mibenga je suis la belle créature de Dieu bato bamonaka na WhatsApp nanga bamonaka nakoma bien je suis la belle créature de Dieu parce que nzambe ye moko aza kitoko akela biso bato na ye kitoko est ce que ndenge naza mameli ya neti boye ndeka naosala émission boye soki mfumukanda agangelinga ekolongolaki mameli ya neti te tio na répondre ye te nakotala masiki na nga kaka ekolongola nga eloko te pembe na nga mpe ekosila te nakozalaka ndenge naza boye eloko ebele tobosanaka na kati ya mabala okomona mwasi soki moi mobali azotombokela ye mpe nini yango bona nga te boniko eyaka libala eske na potongo yo moto memanga yo moto bengisanga na potongo boni boye osalaka nga mpe nasalaka nini yango olingi te sosepe te nsima nzela bima na yo kende te mwasi azalaka bongo te bima na yo kende obengana kobenganaka lundi okoloba bima na yo kende akei te mardi bima na yo kende akei te mercredi bima keyeke jeudi bima kende abimi akepe lipenda ntango okobanda kobondela bandi koraple yo obosani ndenge obandaki kobengananga obosani obandaki n'enviez pas ceux qui font le mal bato basalaka mabe bo envie bango te napesi mbote nanga mingi na famille mole makeup papi et mami napesi bino mbote kotala kaka mami ndenge avivaka na papi ndenge bazovivre vie na bango ya famille ndenge balakisaka biso omonaki ya couple mo eza kitoko ya couple mo eza sude mami eli aneti ndenge ndenge wana bajeune ya ndenge wana oyo bakoremplace biso lobilobi ya ndenge wana oyo nde mama eliane letu alingi mwasi bongaka aza na douceur mwasi bongo aza makambo moko apete mwasi fo aza makambo moko apete ifo yeba kopesa mobali na yo respect mobali ata aza mokuse awa yo oza mbinga awa mobali alingaka respect nde nauti koloba boye tout à l'heure ke omoni na famille soki kaka boti boso mwana mobali famille wana ezalaka na esengo kaka ya na biso liboso azaka mobali mais soki famille eboti mwana liboso mwana mwasi ekolandisa mwana mobali wana automatiquement azwaka place ya mwana liboso
Pourquoi? Parce que moi c'est azaka moi si moto akozwa ba décision te babala ka yeke na famille mosusu mais mobali aza moto azwa décision na kati ya libota okomona famille ya na bino liboso na moi si ya mibali azaka mobali okoloba bien ya na biso liboso na moi si mais en tout cas ya na biso mibali azaka mobali ye nde moto akoma lokola mwana liboso okomona pe ya aza moi si asali nini atikelele kola na ye na sima place ki mwana liboso parce que mobali aka mokonzi mobali azalaka mokonzi nzambe asaki liboso Adam apo aye kosala Eve esengo na basi bavandaka malamu kitoko na mabala bango lokola ndeko nanga mwasi ya Marie Paul Lumbu mwasi ya papa Jacques oza komona mwasi ya boye baza na unité na mobali nde bakofri kitoko mama elia neto alingi ndenge wana soki naki kotala liso na moni mama Vivi Colette Wenge na papa Franco Bia Solo o penza libala ya bosembo mpo libala ekoma bosembo mwasi nde moto akreaka bosembo wana esala nini esalama soki natali leki ya moto Nelly Bula mwasi ya papa Remy wana ti bandeko na ngai ya braza soki otali ndenge bazaka na mobali na ye olobi te o penza eza penza libala pourquoi oza koanvie libala baninga mpo moninga mwasi moto asali nini abongisi libala wana ndako olalaka te place etanga koyeba te mais il faut yeba ke ndako soki eza malamu okuti ndako ya na kiti ya kitoko yeba ke mwasi aza responsable na kati ya ndako wana soki okenda ndako ya bato eke olie semoule yeba ke mwasi aza mwasi vraimen ya solo mwasi ya bwanya soki okenda ndako ezangi etaka mai ya komela yeba ke mwasi na kati ya ndako oyo aza malonga te yango mai esa nini ezangi na kati ya ndako babizu na ngai ebele pa ya rifini ngando ya moto na peso babizu ebele yo peta kokomona mabibi traiteur pesa ye mpe babizu na ye libala eza eloko ya motuya libala eza eloko il faut olinga yango yango nalobaka ke mpo obala il faut comprendre na libala eza nini c'est vrai bato mosusu basala mabala moko précoce bana bazobala ata mosusu jeune acomprendre nano te ke libala eza nini yango fo kolanda bamate ya boye so okoti na kati ya ndako ya libala soki babali fo yebake libala eza na baépine nango libala eza na banzube nango libala chaque jour ezalaka rose te mais mpo ezala bien ezala na barose mingi na kati ya ndako ya libala il faut mwasi yo nde oyeba komaîtriser libala il faut mwasi oyeba ndenge nde bavanda na ndako ya libala mwasi asonaka na mobali mwasi malamu te mwasi abwakaka bilamba ya mobali na fenêtre mwasi malamu te ata mobali yango aza irresponsable ndenge tolobaka kobwakeli bilamba na fenêtre te vanda na ye solo ande bapapa ye trop c'est trop loko oza irresponsable oza kokosala eloko moko te ozobiaka mbongo na nga en tout cas na kwasi kovanda na yo te tika ye moko akanga biloko ne akende me yo kobwaka ye biloko libanda te ezolakisa deja eza impolitesse boyebi ke na ndako ya libala nde tovivaka bamama bafingamaka mingi koleka bapapa soki mwasi aseka mama no aedikaki yo te mama nalakisaki yo boye te me ngai deuxième mama na bino naza koyebisa bino mwana oza kotala ngai to ndeko oza kotala ngai ntango mosusu mama asakufa ntango mosusu obokwami na tata mwasi to obokwami na mama liki to mama kolutu makambo mosusu ayebisaki yo te profite ndenge baloba balobaka ke babela mwana wa mutu amofaka deja soki baza koteya mwana ya motu aza na bomoi yo mpo ozangi babotisa nini oprofite na mateya wana yango naza koteya bino jeune sokutana na émission oyo partage na baninga no boyoka ne mama aza koloba soko bali bala bana na ndako libala banda kobota bana na yo kokabona lelo kokabona lobi l'homme parfait n'existe pas zala na diabolo oza na ye koyoke ndoluka ange oyo oyebi te yango napesa toujours matin mwasi faza na motema monene il faut yeba kokanga motema il faut yeba kovanda bien na ndako ya libano mwasi il faut yeba kolamba mwasi il faut yeba kobongisa chambre na yo il faut yeba kotanda mbetu na yo il faut yeba kosukola salle de bain na yo il faut yeba kobongisa cuisine na yo ezala propre bassin na yo ezala propre ndako no air nyonso efe ezala propre soko olingi okende kolala bongisa salon na yo soki oza na bana basakanaki batiki bajouer de gauche à droite longola bajouer ya bana bongisa salon na yo pasa yango aspirateur pasa yango serpillère tika yango propre elala bien pourquoi parce que na ntongo oke mosala okozala fatigué ozala ntango kosala yango te sacrifier moi 30 minutes mo ya retard apongi bongisa salon na yo malamu bongisa cuisine na yo malamu nsima kota kende kolala mpo na ntongo okokende mosala ntango kozonga okuta ndako na yo eza nini eza propre mwasi fo yeba koyamba mobali soki mobali abimi nasali ba gros bisous na Betty la patronne kuna na Londres moi c'est l'équipe de bali na mbongo nasali ba bisous et na miliso mungu ezoka okangaka mpona koloba bandeko boyokaka ko surtout ba jeune fille nanga boyokaka soki mama zoloba botande mungu ezoka ngai si la belle production monde mama zoka oka mungongo
nalingaka basi mingi nalingaka bino mingi yango nalingaka ke bozala modele yango nalingaka ke mwasi azala mwasi mobali oyo aza na mwasi ayebi ke ndako nanga ezalaka propre mwasi na ngai ayebi kolamba aza na fierté ya koya na camarade na kati ya ndako na mopaya bakutani ka lelo ka na gare du nord toke mpa na ngai na ndako ntango koya ayebi ke ndako na ngai eza bien eya na solo kitoko moyebaka koparfumaka mpe ndako baparfum ya ndako ezali babougie ya solo kitoko ezali boye bakosomba yango opangosi ndako no bien oallume mwa bougie na yo otia na misa esali solo kitoko mobali na koyi koya na mopaya ya par hasard soki aya kotie mpa na yo akuta yango solo kitoko mobali mosusu na koya bapaya na ndako te po ane po mwasi aza moto akanda abongisaka ndako te mwasi alingi mobali asuka basani mwasi alingi mobali apasisi ya pia mais eza devoir na ye te soki ndako eza mabe bakiti ndako eza ya kotomboka bakoseka mobali te bakoseka nde mwasi baba oza irresponsable parce que moto soki aye na ndako na yo soki ndako no eza malamu bakoloba ndako vraiment eza na mwasi soki ndako eza malamu te ba mobali yango vraimen aza na mwasi te yo nalingaka bamama nalingaka bandeko ya basi nalingaka bana na biso naza kolakisa bino boye mpo ebe bino botika kolanda babikolokolo na bolingaka kolandana tu sais non mais un homme si te dit comme ça toi aussi tu dis comme ça un homme si pas laisse-le partir boyebi ke na Afrique babikolokolo wana bino bolinga kolanda bana bolandaka na bikolokolo wana mingi bazaka na sansa libala te bayeba mama bala te babalaka na bango pe te bango baza abali lelo contrat une année 2 ans akabona zine mobali mosusu abali bolandaka bango te biso toza babantu non seulement toza babantu toza bakongolais biso bakongolais toza batu ya lokumu biso bakongolais toza vraiment bato ya lokumu mwasi ya Kongo aza vraiment mwasi bota mwasi ya Kongo ndenge alataka liputa alati liputa na moto ondire mama sese na biso première dame na biso ya mboka na biso Kongo wana ntango biso tobotama mboka na biso eza zaye mponga na botemi na ntango mobutu na ntango mboka ezalaka zaye après indépendance nde ntango ngai mama eliani tu na botamaki botala mama sese bieke nayebi malamu te akufaki naza nanu mwana moke botala ndenge banda kokanga kitambala na motu alati liputa alati libao osanti obike mwasi azali awa me bandeko mingi mpe basi kolata lelo mpe tobebisi okomona mwasi aza mokolo omona ye aza mokolo deja na 55 ans aza deja na 60 ans omona ye tatouage ti awa azolata mpe bwakasi tatouage na ye emona na nzoka non ntango tatouaki wana ntango mosu oyebaki nanu te ososolaki nanu te me ntango oso ososoli kolinga so babiloko wana ebima libanda te banda kosala nini banda kobomba yango okomona ya mokolo ti tala mwa jipe moko ya moke ozongana mwa ya moke te elongo elakisaka oza mokolo makolo elakisaki ye oza mokolo eloko na eloko eza na ntango nango okoki kolata mini me kolata yango ya kolekisa te oza na 60 ans olati mini lokola mwana 25 ans te yo na nani soki osokola moto soki asakoli kaka nzoka nde ntango moto okolaka ifo banda komipesa barespect moko boye banda kozala na façon moko baoyo bazoya kosima basala nini bazala baimitateur na yo to baimitatrice batalaki azaka boye oyo nasepeleki mingi napesi yo bambote ebele napesi yo babizu ebele naleki na ngai ya mwasi na Allemagne Irène Machiandoki ministre ya Vérité TV en tout cas ma chérie je ne m'y attendais pas nayebaki te ke okokoki koloba oyo olobaki mpona mama Eliani tu Irène Machiandoki alobi nasepelaka na yaya na nga wana mingi nasepelaka na biyema na ye ndenge alataka aza modele na nga Irène nasolo babizu ebele ndenge obike naza modele en tout cas nasepeli okoti na liste ya bato balobaki naza modele na bango oui nga mama Eliani tu napesaka oyo naza nango nazaka hypocrite te naza kaka ndenge bomoni nga bo ndenge nazali ça fait plaisir ezosala plaisir témoignage moko ya kitoko Irène Machiandoki ministre Vérité TV abetaka masolo ya ndenge na ndenge ye moko alobaka ebeteli nde ezoboma bango Irène yo bongo na biso ebeteli ezoboma biso Irène Machiandoki te eboma kaka eselo te tokufa kaka leki tosala su nini nasepelaki makasi na témoignage na ye naki kotala susu mama katika pesa kuna na États-Unis abi modèle nanga eza mama Eliani tu mama katika pesa za na États-Unis na ville ya Momoud ye ana service traiteur alobi non ana service traiteur nanga oyo soki na sala musanga service traiteur parce que na landa lokolo ya mama Eliani nitu yango ngai pe naza kosala service traiteur nanga nazaka na sima mama Eliani tu nazolanda famille ya bobozi wapi katika pesa yanga ya motema nalinga bino mingi ezosala nga plaisir nazotala na bi siki naosala mosala malamu yango bandeko mosusu baosala nini baza kolanda oyo naosala siki bato banda kaka ya malamu eza bien yango naza koloba na bandeko ntanga nalobi
bozanya surtout te ya malamu bozwi ya mabe bosani ni bobwaki elobi te ke oyo surtout naza koloba eza malamu neti nga ndenge nalobi ke kobengana mobali na ndako eza kitoko te kobwaka biloko na fenêtre nakoki kosala yango te mais soki yo omoni ke systeme ya kozwa biloko ya mobali kobwaka na fenêtre sepelisaka yo osali na yo obwaki na biloko na fenêtre eza problème te mais nga mama elia neti nakoki kosala yango te ke nazwa biloko ya mobali naboka na fenêtre libala eza eloko moko ya motuya botika bana mike basala badivorce mais ata bana mike yango mpe tolinga mpe basala badivorce te mpo naye bomoni oyo oti kotikala kaleso ya chokolat eza kakati ya divorce kaleso ya chokolat tala mipende yango kitoko nzambe o mipende yango mpe kitoko elobi ngai oyo tala mipende tala mopende yango mopende ya bana baloba evandi tala moko evandi tala mosu evandi mais mopende yango sikoyo awa ebimi nyonso libanda boyebisa ngai nani oyo akozala sikoyo na courage ya koloba nasala nini nakende so na mipende oyo bozomona te ke eza mpenza eya mpenza malamu te nani akolinga soki okende kozwa mipende wana nyonso etikali boye epuis fo boyebaka bino bana oyo bobalaka mokili lelo oyebaki soki obali motu oyo ayebana motu oyo aza na kombo na ye etikali yo na nzoto eza ekole yo libela na libela na nzoto na etikali yo na nzoto tozomona bato bana bavia bapeople bato baza na bavi moko oyo babomba na vi te waka te azaka mwasi ya intete oyo te abala moto mwasi ya motu boye etikalaka libela etikalaka kobala moto ayebana ezalaka nde ngambo monene ntango oza kokota na libala moto oyo ayebana yebaki kombo na ye ekole yo ti okokufa to obali mobali mosusu okokufa kaka na kombo ya moto azalaki wana ayebana so obalaka mpo moko public okotikala kala kombo ne libela esengo na ngai mosusu ezali soki natali susu na Dallas leki na ngai ya mwasi Sylvie Mukadi alobi mama ngai blessing hand mpo na ngai namona yango lokwa la providence awa na kati ya Dallas ezosalanga plaisir makasi abi mama je suis en train de marcher aussi sur tes pieds pardon Sylvie Mukadi anazotambolaka na sa makolo na yo mama nazomona blessing hand na nga eza lokwa la providence awa na kati ya mboka ya Dallas soki oza na Dallas okosala mariage na yo ya sekaseka lokwa mama elia neti ndenge mama neti azoseka ndenge Sylvie Mukadi asaka nini asekaka boye ozomona bafemme forte mwasi fo ozala femme forte il faut oyeba koapporter quelque chose na ndako ya libala na yo mwasi fo ozala mobali no mpenza avandi atali ya so na perdre oyo ya boye na kozwa te wana nde moto babengi mwasi ya bwanya wana nde moto oyo babengi mwasi ya bwanya tolingi basi ya ndenge wana yo moko vandi oza surnobi te ndenge naza boye naza productif nde naza boye parce que bolingo lelo ekoma na intérêt mwasi alinga mobali na intérêt mobali alinga mwasi na intérêt boza na bolingo bolinganaka wi intérêt kokozala nini comportement mobali atabi mwasi na comportement malamu mingi fo na bala ye atali déjà intérêt ya comportement yebiki oyo abanda koyamba bapa ya malamu na ndako to oyo akobokolelanga bana na ndako ndenge nayebisa bino mobandeko baotalanga mibali mingi balingaka basi ya kanda te basi ya kanda baka basi malamu te baka basi mabe soki oza mwasi eki baza komona koza lokola mobali ye comportement lokola mobali non comportement mabe tutukelango mibali mpo soki mobali ana comportement mabe okobanda kovandisa obanda kosolola na ye soki omoni ezosimba te obandi kobuka mabolongo na yo obandi kosenga nzambe ozotikela maboko ya nzambe na ndako ya libala malamu mobali aza na comportement moko ya mabe mwasi akobanda kolelela nzambe bafemme pleureuse okobanda kolelela nzambe mpona libala na yo oza kotalisa nzambe libala na oza kotalisa nzambe libala na yo bongola mobali nanga changer mobali nanga okomona mobali no akochange mais mwasi soki oza na bacomportement mabe mibali mingi basambelaka te basambela na difficulté po mobali abanda kosambelaka nzambe changer comportement mwasi nanga changer comportement mwasi ekozala mpasi mpo na ye mobali okomona kaka tokabwana kaka tokabwana basi baza ebele na kozwa mosusu mibali baa na facilité komona ke toboyana na mwasi oyo na kozwa mwasi mosusu epo eza ya solo soki mobali aboyani na mwasi akozwa mpe mwasi mosusu na facilité pourkui kozwa na facilité ntango okende koyebisa mwasi naki mwasi nanga azalaki boye azalaki boye oyo wana azalaki koluka libala akolinga asala contraire na oyo bayebisi akoganya kovandela libala ere akovanda na ngwende oyo akomi kaka mobali wana azalaka mobulu ndenge avandi bomwasi asalekisi te acomprendre technique acomprendre ke oyo awutaki azalaka moto akanda oyo awutaki awa banda kobwaka bilamba mobali libanda oyo awutaki abandaki kolambela mobali te oyo awutaki awa bandaki kofinga mobali oyo awutaki abandaki korespecte mobali te ntango ye akoti abandi kosala le compteur nango abandi kobenga mobali na ye monseigneur ndenge mama Sarah abandi kobenga papa Abraham abandi kobenga ye monseigneur ntango bando benga monseigneur mobali amitabi kanga oyo
nabengi na moi Seigneur c'est que naza vraiment mobali ya solo atala boye eolobaka na ntongo moi ça repasse déjà chemise alata po akende mosala bitala yabi mais oyo na banda korepasse nga chemise te seke na ya mpe mobali ya atala boye ntango auta mosala balambela biloko kitoko batiele na mesa bavandi wana mpe baza kosolola azolia bazobeta masolo bazwi mpe mwa mokuwa mpe balongoli batie de kote soki ezalaki mbisi na mwa citron na mopanzi mwa sasi mwa citron afini yango so na mbisi bazolia bazosolola aka na mwa papier mosusu anengo na pembeni soki mwa mafuta ezoka ye mo asala nini atu bien boye mobali esika ezaki atabi seke na mpenza mobali ko abandi kotala abanda mboka ya biloko libanda abi nalekisaki ntango nanga pamba boye basi nyonso baza ndenge moko te mwasi ana sikoyo akovanda mobali akolinga ye ntango bokomona babandi kovanda mokili ekomika mobali wana adivorce 2 fois adivorce 3 fois ndenge ni mwasi oyo avandi seke mwasi oyo asali ekisi te aye kosala contraire na baoyo bazalaki liboso yango nde bavandi na mobali wana mwasi soki odivorce na mobali ntango okenda ndako ya libala na oyo ya mibale obandi kovanda mama soko osali kaka likambo okutana mobali ya monoko mona yango na libala na liboso ekufaki te nzoki ezalaki nango ndenge wana te ye akomisi yango arme ekoma faiblesse na yo moko boye okobanda kovivre na hypocrisie pourquoi parce que oyebi ke likambo so eza kaka moke ngai nazwaka mai nasopeli mobali oyebi likambo so eza moke nazwaka vere na bambala na mire likambo soki eza moke nabwakaka biloko libanda sikoyo eloko wana ekotela kono bwaka biloko libanda opasolaka vere obwakela mobali mai ntango ekoyela yo mobali ntango ata bamoni yango aka mobali na liboso ntango okomona ndenge wana obandi kovivre na hypocrisie alors fo oyeba kotravaille kote wana mwasi fo azala mwasi fo azala bomwasi na ye mwasi fo azala na douceur mwasi fo azala na tendresse il faut mobali po mobali alingo mingi lakisa ye babizele mwa ya malamu lakisa ye kozalaka douce lakisa ye kozalaka tendre mobali akolingo mingi parce que libalinga balingaka basi oyo bakanga liputa tete n'est-ce pas maman je dis mon gars libali balingaka basi oyo baza douce libali balingaka basi oyo baza tendre soki na ndako douceur eza te tendresse eza te mobali soko aza ya nganda ata mpe aza ya nganda te ata mpe aza taximan ata aza chauffeur de bus ata azaka échafaudage ata asalaka mosala ya nini ya debu congolais tobengaka nini debu congolais tobengaka yango so nini ya gardinage soki ake kozwa mwasi oyo aza na tendresse ayebi kopesa respect ayebi koyambe malamu ayebi kozala malamu mama yo oza lion oza volcan yebaki volcan basopela yango mai so basopeli yango mai moto esaka nini ekufaka yo moto oza lion na kati ya ndako nasaki nga na matata mobali balasa teke na matata mibali baboyaka basi ya matata bato basaki nga na matata oza matata mobali avandi motema nde eza mpa na yo te motema ya libanda epai nini akutanaka na tendresse epai nini balakisaki ya mobali epai asesantaka à l'aise yango mibali mosusu omona na kati ya ndako ya libala aza kobengo na kombo ya mbanda mpo na nini mbanda kota eti na kati ya mwa lepinia wana bagros bisu na ngai na oyo ya ngai ya uta nina lamu nina moda nina ngolo wana filleul na nga azotambola lokola mama na ye napesi bagros bisu na nga na Carmel Nzuzi Lukiso mwasi ya bato afule Lukiso wana filleul na nga azotambola lokola mama na ye napesi babisu na nga ebele na komona filleul na nga Mimi Mbombo Michapu na ngai mwasi ya papa Emma ye aza lokola mama bamama nalingaka kozala kaka lokola yo napesi babisu na nga na filleul na nga mosusu Marie Ngangai mwasi ya bato ya papa Jean Léonard Sarkozy komono vrai komono penza ekimaka nga napesi babizu ebele nasepelaka na bafilleul na nga mingi pourquoi parce que nga nabengaka mibali na bango natuni papa boni kuna na ndako kimi eza mama kimi ezali mama lelo alambeli nga mbisi mari na nga moto abandoni mais soko asali lelo mbisi mongala akosa soko asali mbisi mama alinga akosa soko asali lelo mbisi mpo mobali na ye aza mobali ya mongo bafilleul na nga nabengaka mibali na bango nga napesaka conseil nalobaka ki mwasi na kati ya ndako sizo kokanga te mama toza fatigue sukola mai pesa papa alia na ye tokokoza machine madagadaga te mais essentiel asala nini alia kaka mpo soko alie akokende koluka kolia libanda te basi mosu na kati ya ndako so aza na kanda mikolo na kanda na kopesa kaka mokongo mikolo nga kuti na kopesa ye te mama ntango yo oboyi nango yokasi ya ezotanga diama to eza na or te esukolaka ya mai ya malili lokola nyonso akokende libanda ntango akende libanda azwi yango akuta nango ntango mosusu ya bien parce que
tozala nde moko te akutana uta mosu ya malamu koleka ya yo abandi opimoni na semaine abanda kozango 5 fois na semaine akoki kosenga 3 fois yo ozokipe te lokola yo oboyaka boye okobi lokola atika nga na pema na nga abandi kosengo 2 fois abandi kosengo 1 fois nyonso akobi eza na mibali mosusu aza kotriche koyeba te eza na basi mosusu avandi mbula ebele na mobali te ntango azwi mobali ya moto abandi kovivre na ye asali je na ye abobi je na ye makasi mpo oyeba kutu te na ndako boyeba te mpo alingi te mwasi ndako ayeba mpo afali koperdre apréféré kutu azala makango ayibaka azala na mobali wana amikitisa vanda mpo aza na posa ya mobali kolala lipeka moninga ezalaka malamu mingi kokabwana na mobali ebongaka moko atika moninga ndenge papa oyo batika mama mazon mpo liwa nde mokisani ekabola bango ndenge mama na ngai alisi lombele papa na biso atika ye mpo liwa ekabola bango me kokabwana na mobali oyo ezalaka ke bokabwani mpo na divorce te okobanda kolala ozokanisa ndenge obande kolala na lipeka ya moninga nyongo meli ya ndeto napesaka batoli oyo naza kopesa baconseil yo na bakebana bobenga bamama bobenga bapapa parce que eza émission tozosola na kati ya famille ngai na bino tosololaka boye bana na biso bwana kati ndako ya mabala soki omoni tantine mo ozebisa biya ya boni ko mobali yango mpe soki ozomona esili te kende na yo te tantine yasi abebisa yango azotinda yo mpo bebisa kobebisa te kobalabala mibale mbala misato mbala mine yaka kitoko te yango napesaka félicitation makasi na mwana oyo ya mwasi Florence Bando Emenea félicitation na ye Emenea abalaka ye mwana moke azo esoki na 17 ans atike na bana tala ndenge aza kobokola bana na ye aza kobokola bana ata lelo azwi mobali mosusu abali ekozala malamu parce que mobali oyo abalaki ye bakabwani mpo liwesa nini ekaboli bango lelo bozoba kaka nabalaki mwana moke abalaki azalaki jeune fille abaki 18 ans mais Florence Emenea alinganaka na Emenea azaka na age naka na 17 ans ti akundi mobali na ye bino bozokasa kozalaki mwana mwasi oyo deja akoma kosala boye akota ndako mpo ntango ozokota ndako ya libala ozoyebaki na ndako ya libala nazokende na kobota na mwana na kobote na monoko te okobote na va basi ndenge babotaki yo na fa mpe bobote na césarien soki mwana mwasi nyonso s'engage déjà abiti nga nakomi prête akobala il faut bolakisaki ndenge okomi prête akobala boye oyo ekoya na kati ya ndako libala no ifo oyeba kotyongo na libumu na oyeba kobomba yango botika koencourage bana oyo boza lelo ke tika ye surtout bajeune oyo basala émission à votre époque quelle époque botalanga bia bino bajeune fille nga mpenza mama eliani bazosanga na époque na bino na ba 18 ans nde boya ba 18 ans ba 20 21 to mpe na 30 ans naza vrai bebe na l'équipe na mosika nazalaka mpe fier akoloba yango boyebi na nkila bino nini nakibino na kitoko nakibino na sagesse kitoko eza elembo somba ya libala te kitoko eza mayele oyo ezalaka na motu ozomona papa abino na mama abino bavandi 45 ans de mariage mais pourquoi yo okovanda 5 ans de mariage 6 ans 7 ans okabwana na mobali pourquoi aussi longtemps que mama azana na kati ya ndako ya libala non est ce que mama wana ti asali 45 azalaki mwana moke te ntango mosu abalaki na 14 ans mobali azokolisa na kati ya ndako azokola nzela moko na mobali na kati ya ndako libala ekolisaka mobali mingi babala basi na bango bakolisa bango na kati ya ndako mabala na bango botika kolanda bino bajeune l'argent dombele bolanda bato balisaka te même si fait comme ça l'état te libala eza kaka libala ntango akala na ntango alelo libala eza kaka libala soki ozokota ngo fo bakorespecte banorme ya libala il faut respecter. nayebisaka bino bomoni mwasi na basi badivorce les hommes s'en foutent mobali ayebiki ata na boyi na ngai ata tokabona ata boyi mobali ata mobali aboyi oyo mobali atulaka te mobali azwaka kaka po akokozwa mwasi moko boye ta mosusu mpe atulaki na ye deja ya bomonaka mobali akikota ne ndako ya libala moko boye mwasi moko abotani bana mpona nini aza ne mobali akozwa kaka mais biso basi tozalaka kopona mona mwasi azopona nazwa oyo aleki mobali na nga oyo soki nazwi bakosekanga il faut nazwa oyo aleki mobali alors mpona koevite makambo wana nyonso mameli yaniti bisibino nini boyeba kovanda kobongisa botika makambo ya badivorce pamba eza malamu te bobalanaka bobota bana na bino bokolisa bana na bino elengi ya mokili bala bota bima suki ya pembe mema bakoko wana so okufi okufa na kimia kaka nde nalobaka que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tena nzambe kabisa kumuna nzambe nipeleshe nini bala betu monster. Bye.